bandeko likambo ya nzambe na bana na ye ezaka na intermédiaire te azozela lolaka nzambe ebenganga mpona kende kosalela ye mais témoignage esebimi ke nzambe alingi nga mingi mpe kala te akobenga ngai mpona ebe eduka beya alinga na ye kolata alinga monzele alinga bavoyage me nalaki surpris il y a 5 jours na 8 heures ya ntongo telefone na ngai sone bandeko soki oza ya nzambe nzambe alakisaka na basini natangeli bino mutu moko oyo nayebaki yawa alinga kolata lokola ngai nzoka nzambe asabe ngai Edu Kabeya bandeko ya bolingo histoire vraie ngai nayebaka te ke Edu Kabeya nzambe asabe ngai Asso chéri, tu es parti pour toujours pour d'autres cieux. Asso adieu. Nzembo esalaki Kofi, akoma Kofi Olomide. Donc, rendez-vous moko ezali dimanche 11 juin, match à football. Je dis bien à football, il y a ba journaliste, ba caméraman, ba réalisateur contre ba musicien oyo batikala wana poto o babeta ba misika wa nde tokokende biso to na Villeneuve Saint-Georges match ekobanda depuis 14h ti 19h to 20h le mulile ekotaka après nde toki kosuka na makumba biso nyonso tokutana kuna lelo te mais bazolakisa ngai ke kala te nzambe akobenga yo mpe okosalela nzambe bandeko moto oyebaki ye na makambo ya libilamba Edu Kabeya, vous le connaissez. Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osanga yo chikote bango biso tokoli me mpo nini okozongisa Firenze te so osalika nzembo mibale obwaki bato nyonso ya Firenze obiki Firenze ezonga aloba na ngai eloko mwa bi non oh ma photo histoire ya Firenze sesila kala soki yo olingi sala eloko na yo vous vous souvenez na baparole na ye nakosala lisusu nzembo ndenge nasalaka proclamation mais asala yango te aloba na ngai mingi bosala yango so ba nango te bosenga na kotinda papa oyo bazoloba nakosala lisusu nzembo lokola nasalaka proclamation mais nzambe apermettre ya asala yango te mais kaka ye butu wana Papa Wemba l'artiste number 1 ya Congo alobi nanga bima voto soko lingo sala eloko na yo sala ngana ko soutenir sala proclamation mais ye moko azaki na programme ya sala proclamation bomona yango mais eloko ne tindaki ye lisusu alobaki yo sala proclamation botala makasi ya nzambe lenkuru ayebaki te kokufa ntango aloba makambo wana akataki kovo boyebi eske ayebaki kokufa mais mwa foto soko osala eloko na yo osala ngai na kosoutenir bokota na page na ngai natia yango lelo nde papa bazoloba nakoyemba lisusu nzembo lokola nayembaka proclamation mais nakopona batete mais ntango ngai nake koloba na ye ke vie ezongisa Firenze abina ngai sala eloko na yo sala eloko lokola osalaka proclamation et puis omoni yo ndenge orapelanga bamakambo ngai na bosana oza narrateur
Et où tu n'as pas été Wemba Moutapesanga comme un narrateur. Il y a un témoin qui était là. Massane Jean-Michel Moulongo. Aoutaki Lubumbashi. Tout ça qui est pas papa Wemba dans Joli Park. C'est là qu'à Pesangaï, pouvoir et pasteur Manhattan à l'obi nangai. Mais au moni makolo papa Wemba lobaka no makambo wana ezalaki passation de pouvoir entre bino mibale. Bande ko botane na tambolaka. Na silisa bisobe pona ko kende ko luka ba saper. Lelo nga na sala liste ba saper. Ba ba yeba na kate ba koma camarade. Soko tuni lelo. Nani Simon Kimbangu, Cyril Kina. Otuni Jansi Mayas. Est-ce que Binonde Bozana, Boyebi Washington, grand pays? Oui, Toyebi grâce na viaja. Pour Yende a Sangi Sabiso, tous les sapeurs. Soko Kei, na Finlande. Au moni pire petit dans la palais kuna. Johnny de Finlande. Otuni Ye. Est-ce que Oyebi Vincent Bolenge na Londres? Oui, grâce na viaja. Les autres, comment Kobengana n'a sangisa ba saper après la mort de Papa Wemba. C'est moi qui ai sangisi tous les sapeurs. Et je suis le seul qui a tamboula kanaba boutique mieux sur Paris. Oh bah yebi so ke na boutique boy. À quoi so monsieur acha oui azala kiao. Na comment kotangela bino ba griffe. Lelo au sommet de sommet. Ezali Kingande. Sommet de sommet, ezali Kingande. Mais, ba sapere belé bozola tabilaba. Bo ebite ke ba boutique belé koyaki awana Covid. Et comme il va groupe Zili 80% ya boutique wana eza banani ba saoudien ba twachembo na bango. Sinon, tu es zilé, linga qui kangaba. Batouazé ko somba biloko belé kuna. Pardon, bolimbi sangai. Ezaki ba riche. Vu que makambo ekota mobulu ba riche tout ba kimawa. Ba zilé te kakali susu mingi te. Et comme ba groupe. Zilé za soute comme monsieur Zilé te comme un groupe. Poutine azai kolatana. Kolata na sapato na bilamba na zili. Bino boye biango te. Ba boutique eza ebele wana. Ekomi ba groupe. Ba koti bango nyonso wapi na bourse États-Unis. Alors soko koti na bourse États-Unis, kombo na yo. Ozaki Gianni Versace, loko okufa balongo Gianni Versace, etikali Versace. Bon, mon début de moi, bref. Hermès, et comme un groupe. Mais Hermès, c'est ça qui est colo. Le lot Hermès, c'est ça, Maboko. Il y a des Saoudiens. La boutique, il y a des réfugiés. Et pas il y a colo. Galerie Lafayette. Bon, moi, il y a des boutiques, parce que. Oh, et quoi, ça qui bango. Covid et quoi ça ba boutique belé. Et je suis le seul yakoyebi sabino banani na minito yo ba komi na bourse ya États-Unis. Bourse États-Unis te komi ko gérer ba faire dans pour ba ko yalti. Peut-être à platé. Même ba Versace bango tout ba koma ba groupe. Mais elo ke senga motema pasi kaka nena beta masolo bilamba boye. Un petit mois avant d'aller dans le village moko à Kinshasa kuna kaka makambo ya yo kaka alobi ye grand sapeur yende mutu ayebi makambo ya bilamba na poto ye mutu adirija makambo ya bilamba bande bangai botala nanu makambo wana petit wana so nayebi napesa bino kombo na boyebi ye te mais bato ya Kinshasa babenga basiliki fort azo diminuer batou
batuni ye soki ayebi ata nyarkoso tokutana te me yo mutu ya bilamba yo mutu opesaka leson ya bilamba na poto omoni basapere oyo ya France ya Paris balataka bayoji banini mais so tali na makolo alata la gomme mais la gomme fait Yaoundé des en succès nga alati la gomme mais so otalinga nalata bachaussure ya cher bachaussure te nga nalata basoulier ya cher banoko na nga bopesa na conseil soki Kinshasa awa okoka kosala kombo te mais oke kuna opesi chroniqueur moko 100 € ozwi bana quartier na bino tu bokomaka ngala mwana ntango alokola ntango elobi makambo ya bilamba me na ntango wana ya na bato ya bakombo nga na ntango na minute oyo nakoba peti na ngai aigle nani Nokola Ndumichuri oui omoni saper alataka trop cher baboutique etindelaka bacarte mpo bayebi ki asombaka yo osombaka na yo te mais loko osombaka Weston eloko oyeba Weston lelo c'est fini bandeko na ngai ça c'est dit passé Weston akweyaki akamata ateki bapart na ye epai ya André groupe André eza lokola bata oyebisa bino mbala boni mutu ezokumisa ntango yayaka ye nde mutu akrakisanga ayaka na ngando ya Weston na lere wana eske boyebi prix ya ngando wana lewa 3800 c'est-à-dire ntango na biso mpe mbongo ezalaki ebele mutu alingaki asomba yango akoki kosomba noko so oke vacances na Congo beta masolo ya libota na yo beta musala osalaka loko ozalaka électricien wa lobaki naza électricien tika makambo ya kokota ya mambo ya bilamba oyo oyebi te alors nayepesi mwa conseil moke na bachroniqueur ya Kinshasa botunaka bato wana ntango babeta masolo wape aye na bato na ye so ya ntango wana soki ntango akote nini baobetela ye mpe maboko yo tuna ye nano présentez votre griffe s'il vous plaît au moins on présenter au pays des aveugles les bords de son roi Congo est un pays des aveugles ba chroniqueur bosala ka banquette te to boye ba muto azobeta masolo awa est-ce que aza penza saper na kati ya poto Mboutalikasu oza pecho ayebani o voyage pe mingi Mboutalikasu na interpeller yo ce muto aboye api osan baboya ka mbongo te mais zala na ba question sala pe banquette na yo 2 jours avant votre émission benga poto ya mo voto mutu moto sanga na émission boy ligina répondre petit na moko boy petit na na ofinga yote lobi okuta na Lafayette to pesa ni mbote mais okomi na nzelo benga na téléphone ovie kosimo nezaka ya moko lata ngo P3 papa kosimo oyo oya ba kosimo ya tango na bino ya 20e siècle oza kosimo ya 20e siècle te couture oyo yozomona oyo Tom rebelle auto kota na masolo il y a pas longtemps yo kasi bilamba na lataka na 1990 tanzana ngo tilelo oyo ezali Tom rebelle soko oyebi yango te tuna ba saper Tom rebelle kuzi à la mer ozomona batonga na maboko babaji oyo nasomba kosomba natinda mbongo epai ya ndeko na ngai à Londres kuna Simon Mbongo mutu asombelanga babaji oyo atindeli ngai kosimo ezaka moko to eza babaji po na nango 5 pona lakisa bino bozana kati ya buzoba bomona bobeta shoma solo te omoni nalati oyo Tom rebelle bomoni lisusu oyo ebimi yanga mais oyo eza na griffe mususu ozomona ke naza nango 5 costumes chaque maison naza na costume oyo botika masolo na bino omoni ngai oyo omoni oyo eza disquaret 2 oyo eza Tom rebelle
Nana yoji nangope, nana 5 costumes, il y a chaque maison. Nana ngo, eza bilamba ya lelo. Na 90 discours ezalaka te, Tom Rebelle alaki te. Bomeka kopesa bato respect, so moi mutu na nzela omoni, soko kutika to na lataki oyo. Na lata discours. Yo ke sakaka Tom Rebelle. Non, nana ngo ebele. Ozomona. Pona mutu na ngai wana oyo ake Kinshasa ake koloba ba bêtise kuna ke soki mutu amonaka ba saper ebele soki alati bilamba bien boye mais na se alati nani la gomme. Oui, la gomme des os a succès mikolo. Omoni on a auto somba. Oyo na wuti ko somba. Talela tamite. Na wuti ko somba na Galerie Lafayette. Comme on a les hommes. Les hommes, hein. Quand vous avez le colomo, quand même, colonie sombali. Comment dit? Les hommes. Il y a un de Mikolo Tokolata, les hommes. Tous les gens na Balenciaga, c'est comme les hommes. Comment dit les hommes? Il y a un les hommes. Ils ont 1490 €, c'est-à-dire 1500. Mais yo ke kuna Weston yana prix wana te Weston ya 730 €. Ba Weston la ta ba golf ba nini eza 730 €. Ponga na ebaka ba boutique tout na kotaka. Metala oyo. Les hommes yana 1499 €, ça dit 1500. Bande ko botika ko kosa bato. So ke Kinshasa actuellement la gomme des os la succès. Omoni eza la gomme. Omoni ngala lati eza la gomme. Mikolo yo ba sapato ya cuir et sur na place te to komi na ba la gomme ya omo ba saper nyonso bazola ta la gomme nasi tika ko finga baninga na po yo ozana retard yo revaka Weston ozwa retard à 30 ans po biso Weston to la tango lisuite Weston akoma ateka e koma André li ko ba bata bandeko bo bozo bela mutu na bino biga ntsumbu yebisa mutu no kelelo yo la ta la gomme ozana bande kono kuna oyebisa onte keno ba makambo bina ba Weston ene sisla to koma na la gomme na bato ya zo kumisa balata la gomme soki buto zo kumisa azaka parisien alata la gomme nde eza en vogue mikolo yo soko koti boutique somba sapato eza na gomme na se la gomme nde eza na succès yango mo ba saper nyonso ozwi ba Cyril Kina ozwi ba Trésor Ngando ozwi ba Jansi Mayas ozwi ba nani Vincent Bolenge na London ozwi ba Simon Mbongo ozwi ba bango nyonso baolata la gomme papa oza na retard Weston elata malisu te omoni ndeko na biso oyo ayambaki yo na émission natangi nkombo na ye paza pire petit na ngai akomi mayele mbala moko mbutali kasu omoni sapato esa succès ba la gomme omoni vie na yo la gomme mikolo tolata la gomme coûte plus cher que Weston ozo comprendre tala kaka la gomme oyo eza na 1499 €, c'est-à-dire 1500. Il y en a 3 Weston awa na 2 Weston pardon na 4 2 Weston na golf et kotika na sapato botika ka kokende Kinshasa pona okosa bato ngana bando revese bino pongane na sa proclamation ngane na sa proclamation soke kokosa to revese omoni ba sapato ya ozo renye mikolo la gomme biga ntsumbu olataka la gomme faut qu'on explique balinga na okete omoni yaya ndeko kende kinwana longola ba Weston somba ba la gomme na suki wana bandeko ba boligo to se comprendre to kende ete pona ko critiquer batu pona plaisir entre temps yo zalo saperté pe ngai acha komuta sa proclamation ndeko so déconner on na ko tiaka yo ata mukolo moko te. Merci beaucoup, on s'arrête là. Bande ba bolingo na obwaka bato bazaka na motema ya ko comprendre mokili ke aosala kombo na ye aotia pe quelque chose omoni bayebi ke mabanga ya chama voto
mine de rien ezokisaka 15 000 vies 30 000 vies na moto oyo abungisaka kombo ya nani ya Vincent Bolenge nayoka Vincent Bolenge nabandi mpe kaka na Vincent Bolenge ce grand sapeur qui est toujours prêt à découdre Vincent Bolenge bilamba etandama ntina baescalier ya ndako bambote ebele yo osalanga baplaisir nabosani te Washington grand pays les Minicois blouson yoji bagriffe nyonso pamba ngai bato nalinga bato ya ndenge wana Shadrach David Mukendi na kati États-Unis omoni jeune oyo ainvité ngai nakende na États-Unis le 28 juin na Kitiawa le 30 juin tokofete na communauté congolaise kuna ngai mpe nakozala grâce na David Mukendi Shadrach mais yo ya kaka bongo te abosani te l'homme d'affaires le futur politicien Jimmy Bofosa Santangelo la divinité plus naleki na ye Charlie Matomina bambote ebele Nokolando Michuri l'éclaireur mokonzi ya bilamba bambote ebele l'empereur Hirohito Eric Tola na kati ya Bruxelles atindelo bambote eleki na nga nabosani te Alino Sene icône des pays Belgique na France Alino Sene mobali ya mama nono bambote ebele le jeune Mambo de Dublin epai oza kuna na Dublin bambote ebele nabosani te mon cousin propre un mutetela au Japon bambote ebele na yo na mama ya bana Brice Mpangi ya babrice akendeki vacances na Congo auti kozonga Brice Mpangi soyez le bienvenu Audrey Tolo le responsable number 1 ya magasin Zili moto apesanga bainformation ya ndenge makambo ya baboutique etambola yeyo Audrey Tolo bambote ebele Godard Kwanza le full mikiliste bambote ebele Lord Godard Kwanza bambote ebele Jansi Mayasi Forza Italia bokonzi ya bablouson bambote ebele na yo na ba équipe na yo équipe de France apesi bana équipe de France nyonso mbote surtout petit na ngai mibale ya motema nalinga bino mingi Trésor Ngando na Parigo Rife Malenga bambote ebele na kati ya Switzerland le jeune premier Bigantsumbu nabosani te masa na ngai Maziku oza en vacances na Belgique natindeli bambote si on dit que na kati ya mboka Finlande il y a un sapeur c'est le jeune Johnny de Finlande il y a un sapeur quand même na Finlande oh bapeyo na basaper balaa te Johnny c'est un grand sapeur azali mpe wana bomonaki ye bambote ebele nakoti mpa bamama lelo nabandi na mwasi moko boye il n'est pas de chez nous mais aza fille moko nasepela na ye mingi elle s'appelle Aïssatou Sek Tiume Aïssatou Sek Tiume bambote ebele asalaka na galerie Lafayette bambote ebele
Nabosani te Guinette Savané. Les cas depuis tu Savané. Bambote Ebele. La première dame de la Louvière, Yaladine Tefo. Na mobali na yo, papa Jean-Jacques. Nakatia, Belgique, Bambote Ebele. Galilée Massaya, la fille Yamagi Movoto Ligno Kwatembe, Bambote Ebele. Nabosani te Mama Yabana. Molongani. Blandine Bomolo Babou. Bambote Ebele. Na loin de pas yozali kuna. Nabosani te la grande dame Marie-Julie Madriz. Bambote Ebele. Petite sœur Nangai na London. Betty Moulanga. Bambote Ebele. Nabosani te la boutique NK de luxe de Paris. Et pas à madame Nat Cash. Nabosani te ma propre belle-sœur na Bruxelles. Karine Movoto, épouse Lekamoto Gogi Movoto, Bambote Ebele. Japonais Okito et Cyril Mandiango. Bambote Ebele. Gisèle Wumba. Diamant Noir. Bambote Utepa Yaya. Donc, Nadine Kafouti. Ma petite sœur Bambote Ebele. Les Blancs, Makamba Bambote Ebele. Jenny Wara, Masamba Bambote Ebele. MK Moussoaili, Nakati Son Bambote Ebele. Vanessa Sissi, Bambote Ebele. 5 étoiles de love, Bambote Ebele. Dembo Wemo, Bambote Ebele. Karine AGB Agwepa, mwana ya Koffi Olomide ya Liboso, ya Mwasi. Mwana, mama na yekomona aso. Aso, boliko yango eke, ina mo pepe. Donc, mwana ya aso, donc, premier mwana ya Koffi Olomide na mokili. Pe ayembela mama na ye, kombo ya mama na ye, aso. Aso, chérie, tu es parti pour toujours, pour d'autres cieux. Aso, adieu. Nzembo esalaki Koffi akoma Koffi Olomide mwana na ya mwasi ye wana tobosanaka te biso to ba papa na ye photo bimisa ye oza suse komi tango ya vérité tolingi su lokuta te omoni fo bana nyonso bayebana mwana Koffi Olomide ya liboso kombo na ye yango wana Karine AGB to AGB aneliko ba Agwepa Ngumba mwana Koffi. Solution et amis. Et paye à Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres
Global Service s'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Maloa-Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres